bala d'abord eza eloko yo ezo dépendre na mutu ye moko ngala ko ponela mwana na ngai ya mwasi mobali te bakoka pe ko ponela mwana na ngai ya mobali mwasi te kiti ya ye mwasi to mobali ayela nga muto ya sepeli. So mon pote, tu peux si un pas, tu as vraiment ouvert. Exactement. Parce que on dit sans la communication, il n'y a pas de relation. Si ko imagine yo papa yo maman au sala empaté moi na boni na moni ko koli déjà ta muto zate au sala ta pas on était ce qu'on a la ouverte ndeni wa ki kwa te comme le problème des conversations dans les familles. Bon, en fait, hormis ma famille, dans ma famille, il y a quand même la conversation, des fois vous parlez. L'orientation également, parce que quand il parle de ça, il parle de l'orientation. De l'orientation, oui. Comme moi, moi, si déjà, quand on déjà, yozo kende, hein, la bavi wana, moi, si so bazui la leo wana, alobani, kasi na lambiot. Mais ce qu'on y a c'est que nazo sala ngo pona tangisa yo, na sala ngo pona na douleur ma pasi. Moi na zonga il faut la tombe la drapeau, il faut la changer carte. Pour ça orienter biso teto, il y a moi ba bêtise to sala makasi. Olongwe na oyo kena oyo mabe simbi to kena oyo. Donc to za la force conseil on fait ça na ba bilenge to. Il faut que tu as bilenge hein. Bilenge papa. Papa fashion te wana papa responsable tonton papa mikolo papa appelle-moi tonton misu balinga to benge papa o benga papa kwa ba lo papa tonton tonton zo mona te o te changer comme des copines te changer que belé o zo moko boy donc on sentait vraiment que yo na ye vraiment et si maté nous so ya bo amemelo ba dépense donc elle rôle là donc a combiner moi na yo il y a des tongs, ni de bleu, maintenant il va pas en être. Donc, si, excusez-moi pour un peu de il faut un moment vraiment, que la vie soit moins